Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali Lokosu, nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino pe kotalisa bino ndenge nini mboka na biso ezali kokende liboso pe ezali kozwa changement total grâce ya bakonzi oyo lelo bazali kosala quelque chose na kati na mboka na biso pe avancement ezali komonana. Bandeko babolingo boyebi ete na mboka na biso po tomona lelo ndenge bakonzi bakomi kokotisa maboko na kesi ya leta pe kosala misala po na mboka ebongi malamu ete toloba nzambe merci pe kobwaka mabolongo na se pe kokumisa nzambe mokolo na mokolo. Bandeko babolingo soki lelo totali malamu na makambo nyonso tu oyo ndenge ezali koleka na mboka na biso ezali kaka makamwisi ya nzambe. Malgré bato mosusu bazali kolinga koetufe ba verite ya makambo, me nzambe apesi biso privilège, il faut toloba totalisa na ba peuple congolais ndenge nini esika verite ezali. Émission oyo tozali kosala yango surtout mpona kolamusa ba peuple congolais oyo bazali nanu kolala pongi, oyo bamiyibi ya mboka na biso ya tango ya deuxième république bazali koya kokosa bango na masolo ya lokuta, kobetela bango ba masolo ya politiki ya kolalisa pongi pona kotalisa bango bakanisa ete Joseph Kabila nde azali mabe, Joseph Kabila nde azali koboma mboka na biso, Joseph Kabila nde azali kosala boye, Joseph Kabila nde abebisaki boye, Joseph Kabila nde alingi mboka te. Me bandeko babolingo tango tozali komona ba makambo ndenge ezali kotambola na mboka na biso, tozali komona kaka bato wana oyo ete bazali kolinga kolakisa biso ete Joseph Kabila nde azali mabe, Joseph Kabila nde azali mobomi, nzoka nde bango nde moto babebisa mboka na biso pe baboma mboka na biso. Lelo tokomi na kati na kao ezali pona nde bango. Bandeko babolingo soki na lobi na tuna bino lelo tango bato ya deuxième république bayaka koloba liboso ya bakamera pona koloba na bino koyebisa bato ete botala ndenge Joseph Kabila bomeli biso mboka. Me bandeko soki lelo tolobi tobimisa liste pona kotalisa bino 32 ans oyo ndenge eleki ndenge babomela biso mboka, ndenge mboka etikalaki kao, soki balobi babanda kotala na ebandeli ti na suka nakanisi bokotikala komona kombo ya Joseph Kabila akabange te. Pona
kolakisa ete bandeko lelo oyo makambo bozali komona lelo na 3e république oyo bozali komona ndenge peuple congolais okomona soki bazali kosala misala na nzela kamera etamboli bozali koyoka déclaration na bango ndenge bazali koloba okoyoka moto mosusu azali koloba ete ngai depuis na botama na kolibo na kokrisi 30 et quelque nano natikala komona misala ya boye te mpona komonisa ete epai ya peuple congolais ezali événement bandeko nakoyebisa bino eloko moko Joseph Kabila lelo bazali koboma Joseph Kabila lelo bazali kolinga ba crucifié lokola ndenge babakaki Yesu Kristu na croix Joseph Kabila nde balingi kopakola potopoto nyonso tu ya mabe ya Congo me bandeko babolingo nazali koyebisa bino tozala na angele po ete Joseph Kabila azali motoyo lelo soki azali te na mboka bakoregrete ye koleka baregret nyonso tu oyo tosala na bakonzi na biso ya mboka po ete azali président moko phénomène makambo oyo bato ya 2e république bakokaki te ye akoki yango bandeko nakozongela yango ata mbala 1 million de fois boyebi ete ntango banomaki Joseph Kabila biso moko toyebi ndenge na bapoto makambo elobamaki président na azali mwana muke akokoka eloko moko te na kati ya mboka na biso Congo ezali mboka monene po ete Congo ndenge ezali wana ezali na basekele na yango ye ayebi basekele wana te wana bato ya 2e république kaka kokosa bandeko tango Joseph Kabila ye kozwa bokonzi na système ya 1+4 bomonaki ndenge Jean-Pierre Bemba bazalaki kosala tout mpona kotiela ye bakal tango baye kovote na 5 ans oyo etikali bandeko boye komona bino moko bomoni makambo ya sali bapeuple congolais bokosama lisusu te lelo oyo bozali kobosa na ete bato oyo nyonso tu opposant congolais nyonso tu bazali koyela bino lelo bazali opposant ya discours balingi na bango mboka te bobosanaka teke papa Etienne Tshisekedi asalaka pendant longtemps na kati ya gouvernement ya Mobutu bango nde moto basalaka constitution ebele na kati ya mboka mais soki balobi ete totuna na kobanda na bana oyo botama liboso oyo basi bakoli batuna balakisa bino evre oyo Tshisekedi asi atika na mboka bandeko nakanisi ete ata moto moko te akotikala kolakisa biso ata pont ya pamba ata toilette publique oyo te balobi ete Tshisekedi moto atongisaki yango nakanisi ete bokotikala komona yango pe jamais mais bazali baopposant ya makelele kaka oyo baje ya bandaki koyena yango na moi aza kolakisa bato opposant kotinda bana ya bato babimaka na nzela bamosusu bazali koboma bango na se ye azali kokende na Mobutu azali kolia bambongo banini wana nde politiki ya mabe ya kindoki bandeko moto asalaka bamakambo ya bongo azali plus pire ke ndoki meme bandeko tela kaka babiloko yango ezali kokontinue aza koya na poto aza koyebisa bino makambo mosusu me nzoka nde na bajipe oyo gouvernement ya Congo esombeli ye na poto atikali ata koloba yango te bazali kopesa ye bambongo ya sese ya Kinsheki azali koloba te me bandeko oyo papa Etienne Tshisekedi asali ezali neti ye moko oyo ezali neti ye moko amitie singa na kingo ezali neti ye moko amitie singa na kingo pona nini po ete na minito ndenge nazali koyebisa bino bandeko ebandi deja kolobama malgré na sese bazolobi ete soki azwi bokonzi te
asala na erreur te aya kovandela biso wana poto ndenge azali wana il faut azwa bokonzi po ete bakombata bango susi na bango balobi ete bango bakozonga na Congo po ete bambongo na bango bapesaki bakotisation bapesaki ezalaki ete po ete yende akende afungolela bango nzela. Me bandeko bino bokanisi ete ndenge na kati ya Congo na popularité oyo le rais azali na yango bino bokanisi penza Tshisekedi akozwa kaka bokonzi yango facilement boy. Mingi bazali kokanisa ete influence à stade de martyr bamoni yango victoire bandeko. Nani ayebisi yo bato nyonso to baki na stade de martyr bazali bato oyo bakovote Tshisekedi. À un moment donné bandeko il faut bozalaka bato moko ya kotala makambo na ndenge ya réalité. Bolinga kaka koloba makambo pona sentiment te ndeko. Na koyebisa bino eloko moko. Oyebi mboka na biso ndenge ezali wana il faut tondimaka Joseph Kabila na makambo minene oyo azali kosala. Po ete bandeko babolingo. O bandeko babolingo boyebi bino moko na tango ya deuxième république. Ba makambo ndenge bandaki koleka oyo ndenge tokomi komona bakomi lelo kosalaka ba propagande pona ba élection baki kozwa tata moko boye escroc ya kala oyo aza koloba ke azali na prison makala oyo azali kopesaka ba déclaration ndenge nini balongoli na pavillon e baki kotie na pavillon 5 pe papa wana na lokuta nyonso tu na monoko azali koloba azali koyoka ta soni te azali kokanisa biso toyebi situation ya tango ya deuxième république te bandeko. Tata wana azali kozwa audace ya koloba ete prison makala ndenge ezali wana bazali kopesa bato mwa babiloko ya mike tango ya Mobutu kutu ezalaka boete tango ya Mobutu ba prisonnier bazalaka kolia bien yo lingi yokosa banani tato ye boyebi tango ya Mobutu ndenge ba prisonnier bazalaka. Ngai mama Rosalie na koyebisa bino ngai nasina kenda une fois na prison na mona ndenge nini ba prisonnier na tango ya Mobutu ya deuxième république tokendaka kotika badon ya ba prisonnier mosusu soko tali bango bandeko mikuwa na nzoto ndire squelette na tango ya nani na tango ya Mobutu yo lingi okosa bolingi bokosa banani ki na tango ya Mobutu nde ba prisonnier bazalaki kolia bien. Tata aza kolinga kokosa bato yo na tango ya Mobutu ozali prisonnier kuna na prison makala na tango ya Mobutu yo lingaki ozala na droit ya téléphone na kati ya prison oza kosolola na bato libanda. Est-ce que na tango ya Mobutu balingaki ba permettre yo yango yo moto ozali kofungola mbanga bandeko tozali koyebisa bino lelo bato nyonso bazali kosala makelele bango kaka nde moto banyokolaka bato na tango ya deuxième république po na ndenge boyokaka ete liloba ya Nzambe ekosaka te oyo ndenge eloba ete oyo nyonso tosalaka na se efutamaka kaka na se bandeko oyo nyonso tu bango baza komona lelo baza kofuta masumu na bango basalaka na tango ya deuxième république wana nazali koyebisa bino na tsemai na monoko te ngai mama kozali bato oyo nyonso tu bozali komona bazali komona pasi lelo bamobutiso oyo nyonso bazali konyokwama bazali kofuta bamasumu na bango oyo basalaka bato banto mosusu bakota na se ya mabele likolo kaka ya bato oyo bamobutiso oyo bandeko. Mais lelo balingi koya kolakisa bato ke bango nde moto bazali soki ndenge nini soki basantu mais biso ba congolais tozali bazoba te ndeko moto akosa bino te na tango ya deuxième république tomonaki pasi yango wana nalobaka tango nyonso Nzambe merci Joseph Kabila Kabange azali président oyo aye kokotisa makambo ebele na kati ya Congo pe ba peuple congolais ba se retrouver na tango ya Mobutu bandeko balingaki kutu peuple azala moto ya communication te na libanda bazalaki koetufe kaka bato bazala esika moko bayeba kaka parti ya impère Mobutu nde mokonzi Mobutu nde mobikisi
nzoka nde ezalaki politike oyo ya terre brûlée bandeko banyokoli biso bandeko ngai soki moto lelo ezala a na poto soki tokanisi ndenge bamobutisi oyo basalaka biso na bana na bango na ntango ya deuxième république ndenge banyokolaka biso na esprit oyo ya mwana na mwana mawa te nionga mwana ya moninga koyokela ye mawa te na esprit wana ya deuxième république soki ngai nakanisi yango ndeko bamobutisi oyo nyonso toalandaka bamobutisi oyo bazali na poto bazali koya na badiscours mboka na biso boye mboka na biso boye ngai nalobaka ete bato wana nyonso to balandaka bango bazali kaka bato bazali kolanda kaka bandoki bandoki kaka oyo bango babomaki mboka yango nde bazali kokende kosala lisanga na bango ndeko na ntango ya deuxième république mawa ezalaka te na ntango ya deuxième république ngai nayeba mpenza ke bandeko soki ozwani problème ata na mwana ya kapitaine moko soki kaka kapitaine wana azalaki na influence na kati ya famille présidentielle ou bien ndeko kaka ya bandeko ata lopangu bakobotola yo bato mingi bamoni baproblème ya kosakana te na ntango ya deuxième république bato wana bazalaka na mawa te bato nyonso ya deuxième république oyo bozomona lelo bakosala makelele na poto kaka ndenge boza komona ndenge baza kose comporte na motema na mabe na bango ndenge mpe kaka bazalaki na ntango ya deuxième république ndeko moto ya deuxième république na ntango ya deuxième république soki yo mobola ozwani problème na ye keba ata lopangu bakobotola yo makambo oyo ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino bozwa yango liseki te po ete oyo ekomi tant tolobela bato vérité mpo lelo bakomi koya kokosa oyo Joseph Kabila boye oyo le rais boye or ke Joseph Kabila bandeko azali président ya liboso oyo ete azali kobimisa mbongo na kesi ya leta mpe alobi ete misala esalama na kati na mboka alors moto ya boye tokondima ete mpo na nini moto ya boye tokondima ete mpo na nini po ete Joseph Kabila azali président oyo azali quand même komonisa bosolo na miso ya bato bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko boyebi mokolo mosusu kaka ndenge tozalaki kaka na ba Kinshasa wana mokolo mosusu Manda Mobutu ezalaka na komini ya Bandal abanzi lisolo nazali koloba bato mingi bayebi yango ezalaka na komini ya Bandal na kote église Selwanga papa moko bandaki kovanda na libota na ye papa wana azalaka féticheur Manda Mobutu soki problème nini nazonaki na papa wana bandeko ezalaka kaka mokolo mosusu na ba 17h Manda Mobutu ye moko akitati na ndako ya tata wana bandeko aya na bagarde na ye bakota na lopangu ya tata wana bakutaki tata wana vandi na bana na ye bandeko bino batu bolobaka ete bozali bato ya démocratie mais tolakisa bino baaventure nini yo bino ndenge bosali na Congo bandeko Manda Mobutu aye akota ezalaki na balabala Dimbaboma kote église Selwanga papa wana azalaka féticheur makambo nazali koloba ezali vrai bato ya bandalo bakoka lisolo bayebi yango Manda Mobutu aye akotela bato patatana na lopangu na ye tata wana vandaki na bana na ye na famille bandeko tata nani Manda Mobutu azwa abimisa monduki abeta tata wana boma ye sur place pe Manda Mobutu abima na bagarde na ye bakenda bandeko wana nde système oyo bozalaki na yango nde ya malamu oyo bozwa koloba ete ntango ya Mobutu ezalaki bien nde yango wana bandeko babolingo mboka na biso ifo tokanisa malamu tosala kaka makambo mpo na plaisir te yango nomoni ke Nzambe azali kolakisa biso babilembo tala bato bazali koloba ete bango bazali kobunda mpo na mboka bakombata me botala makambo basali Adi Londole bandeko botala ndenge basali Adi Londole bazokisi Adi Londole bandeko na ndenge moko ezalaka te
mwana mobali libandi nyonso to etondi na makila baloba te mpona nini bango nde bakombata yango na tolobaki malamu bandeko bino mpe bajournaliste oyo ya poto bovandi awa mpona nini bozali kotikela bato ya boye tan boyebi teke biso bajournaliste tozali 4e pouvoir na monde biso tozali bato soki tosali front commun tolobi tosilisa bato wana na seconde tokosilisa bango tala kutu biso radio Zumel 1000 kaka biso moko depuis tobanda kopesa bainformation ti lelo bomoni ndenge tokotisa basoi-disant bakombata ya Londres mai po ete totalisa bato ebele lokuta na bango babisika lokuta na bango ezalaka yango bomoni ete bakombata ya Londres même succès na bango esila po ete bato baye comprendre même bato ya Londres mosusu bakomelaka biso balobaka ete mama Rosalie papa Roger vraiment ya solo penza makambo nyonso bolobaka mpona bakombata ezali ya solo ndeko nakoyebisa bino boye il faut boyeba yango bino bato bozali kopesa bakombata importance bozali kolekisa ntango na bino pamba po ete nzambe ndenge azali wana nzambe azali kolakisa biso bilembo bino bokanisi ndenge babeti bazokisi ya Adi Londole bino bokanisi ndenge bazokisi ye ezali nini nzambe azali kolakisa bino alobi tala bato oyo bino bozali kopesa bango confiance tala bato oyo bino bozali kolinga koridikilize bakonzi ya Congo bazali kosala nyonso tu mpona ete balite makasi po ete mboka ebima na kati na baproblème tala bozali konéglige bango likolo ya bato oyo bamiyibi oyo bescro ndeko il faut tondima bakonzi ya Congo il faut tondima bakonzi ya Congo bandeko po ete makambo bakonzi ya Congo lelo bazali kosala ndeko soki kutu bato ya tango ya deuxième république bakaniselaki biso na makambo nyonso tu te lelo na kati ya bumbu makadame ekoti lelo bazali kosala bamakambo boyebi teke na tango ya deuxième république ezalaki na système ya mafu nani ayebi yango te yo kanisi na tango ya deuxième république banonso ezalaki kopesama na radio o camion moko edindi na kote ya mai ndombe ebomi bato tan yo kanisi Mobutu bandaki kolobela ye nini na bangwando nyonso tu bazalaki ata kokipe mpona bango ezalaki kaka ete bayiba mbongo ya mboka yango namoni ete bayibi bambongo ya mboka baye kosombasomba bandako ya na poto lelo bazali koya balobi ete bango nde balingi bachangele biso politike ya Congo mpo nini na Congo tozala bien tobanda kolia 3 fois par jour tozala malamu bana bafutaka kelasi te bandeko botika bacomédie mais ntango ozali kotala kaka bato wana pendant 32 ans balobelaka likambo ntango bazalaki na bokonzi batikalaka kolobela likambo ya kolia 3 fois par jour te négligence totale batikalaka koloba teke bon baloyo tozwi décision bana bafuta minerval te négligence totale pe batikalaka kosala eloko moko ya malonga te na etali social ya bakongolais à l'époque Zaïre mais lelo bazali koya mpona koloba ete tolingi tozwa Congo mpo ete tobongisa Congo bato babanda kozwa social leti ya na poto bandeko boni bahistoire ezanga ntina boye ntango kutu mokili ezalaki nano mwa malamu bosali yango te lelo mokili ekomi na bacrise économique oyo bamindele kutu oyo bato babanda likambo ya social kopesa bato social tala ndenge baza kolelalela po ete situation eza mobulu ebongo bino yango kaka na bapasi oyo ndenge mokili ese ekomi nango nde bokozwa Kongo mpo boloba ete bobanda kopesa bakongolais social botika kosakana botika kosala baaventure bokende kokosa bato oyo bozali kosakana na bango bokende kokosa bato oyo boyebi ete bakondimela bino na baaventure na bino na bacomédie na bino mais biso te wana nde ezali babiloko oyo bozali kolinga kolelisa na yango bato pongi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ba peuple congolais boyebaka yango ete na makambo nyonso tu oyo biso ba journaliste ya radio Zumel 1000 tolobelaka bino bandeko tango tozali tolobaka yango pamba te po ete toyebi pe toviva ba makambo oyo eleka na mboka na biso pe toyebi lolenge ya ba opposant congolais na biso ndenge bazali
pe oyo nyonso tu bato mingi bazali koloba lelo ezali kaka ba système ya koluka bazali koluka moyen ndenge nini bakokosala po ete bazonga na mboka. Mais tokoyebisa bino bandeko ba bolingo, il faut boyeba yango ete ya solo Joseph Kabila azali moto oyo alingi mboka na biso Congo. Yango na tango nyonso tu biso tobengaka ye azali phénomène. Po ete ba makambo Joseph Kabila asali na mboka na biso pe azali kosala na mboka na biso bandeko. Soko mondi lelo bato ba mitema na bango eziki bakomi koloba loba. Po ete bandimaki te bino moko boyebi kaka ke Joseph Kabila tango abandaki. Ba mobutiste nyonso bazalaki na poto boyokaki ba langage na bango. Ah mwana wana azali mwana muke, Kongo ezali mboka monene, akokoka eloko te. Kongo mboka wana ezali na basekele ebele akokoka te. Eske yo kanisi ya kokoka, bokanisi ya kokoka. Po ete Kongo ndenge ezali wana ezali na basekele, bato bayibi basekele wana kaka bapapa ngwanda banani wana nyonso ba discours ezalaki ya lokuta. Tango babandi mosala na ye baye kotiela ye ba Jean-Pierre Bemba ba miyibi oyo misusu batie bango bapembeni wana batravaye na ye baza kotielaka ye bakal. Après balobi nini ke ah non omoni kutu Joseph Kabila aza kokoka na ye eloko te omoni toyebisaki bino nini banini. Mais tango baelektio ekosalama atikali ye moko tala ndenge bamakambo ekomi komonana. Bandeko tomonaka mosika Jean-Pierre Bemba oyo lelo bino bokobelela mwana mboka mais bomi tunaka asalaka pe na système ya 1+4 azalaka vice-président mais botuna bandeko atikalaka kosalela bino nini ata na Congo ata po ya pamba lelo kutu soko otali bato bakosala ba œuvre na Congo okomona mwa mutu moko ayaki koluka vi na ye na poto azwi mwa mbongo ake na Congo asali mwa do moko boye mais boyebisa biso bambemba oyo bino bolobaka ete batu ya mbongo papa na ye azalaka commerçant munene mais boyebisa biso atikala kosala nini etant que vice-président na Congo asala nini. Mais lelo oyo tala ndenge baza ko se vanter Jean-Pierre Bemba a débloqué a signé chèque il y a 16 millions pour na makambo ya élection bandeko tango ya kosala ba makambo pour na intérêt na bango wana botala ndenge bambongo eza kobima aza ko signer 16 millions aza ko signer chèque ya 16 millions pe biso toza ko kamwa bandeko mokangami na kati ya boloko mais a signé chèque ya 16 millions soit disant que y a un candidat. Bon, tu as bien biso bata MLC baza bata lokuta. Tu as bien biso te motowana soki motowana o nani oyo mutwale wana. Ayaki na ba histoire na ya lokuta pona kolinga ko beta ba masolo ya lokuta. Tu as bien biso ke zana ngolo lokuta. Moto ya boloko zana kati ya prison. Jean-Pierre Bemba ndenge to yebi linga mbongo. Akende ko signaler bino 16 millions. Oyo bato boza libanda ye Jean-Pierre Bemba mutalaka ke soka zo pesa bino mbongo ye moko zo yebaka pesi bino mbongo za ko contrôler et bonga lo baite asineli bino 16 millions et tant que yaza na boloko botika ba masolo ezanga tina o boza ko kosa batu Jean-Pierre Bemba oyo wapi ndenge biso to bi tipo na ndenge alinga mbongo jusqu'à ce que akeko kosa ba soldat na ye na Centrafrique bandeko ba dega ba sala kuna omoni azali kofuta masumu ata bino bato mokili bozali koloba ata bozali kolinga bobimisa ye mosantu ata bozali kolinga ete bopakola ye mafuta po boloba ete bakonseli makambo mais boloba na bino ndenge bolingi tant que ba soldat na ye bakotaki na Centrafrique basali ba désordre boyebaka yango ete azali kaka mokangami pe akotikala pe mokangami lokoso ya mbongo po ete bomoni po toyebisa bino bandeko tango basoldat Jean-Pierre Bemba baza kosala bamakambo baza koboma ba simple civil wana tomonaki te esika bacongolais basangana po baloba ete tala boye mais lokola sikoyo baye kokanga ye moyibi oyo asali bamakambo ndenge na ndenge bakangi ye aletala sikoyo bakimpiatu bakomi kobima Jean-Pierre Bemba ndenge ezali wana bakangi bakonte na ye toyoka na bacongolais to banda kopesa 1 euro na mutu po ete basunga Jean-Pierre Bemba n'importe quoi basunga Jean-Pierre Bemba bongo bafamille oyo ya niokoli oyo basoda na ye baniokoli bino boyebaka te ke Jean-Pierre Bemba na Équateur basoda na ye basala mpe baviole
po ete bino bolingaka te bayebisa bino ba vérité. Même na est kuna tango kende ko sangana na groupe ya Museveni. Boyebi te que Jean-Pierre Bemba basali ba safas kuna tango lelo bobelelaka 6 millions de morts, 6 millions de morts. Bobo sanaka ke ba élément de Jean-Pierre Bemba pe ba participer na nombre ya ba morts wana. Bandeko, bomi kosate. Bomi kosate. Yana tolobaka ete to kumisaka nzambe tolobaka ete nzambe merci po ete opesi ngai papa Roger Mayele, opesi mama Rosalie Mayele po ete lelo oyo na lisanga na papa Botamba tozali quand même koloba pe lelo ba congolais bazali komona ete makambo tozali koloba ezali vrai pe bato mingi bazali ko comprendre. Bandeko ba bolingo to kosa bino te politicien moko te congolais oya koyake aloba na bino ke atala bo bandeko poto mona e to la kisabino ete ba signe ya tango ya Mobutu ezali na nukati na bato pe soki lelo bazwi mboka ekozala kaka pasi. Botala ndenge basali ya dilondole, botala ndenge bazokisi ye wana siko toloba nini. Wana nde bato bakomemela biso demokrasi na Kongo nde bango wana. Yango na topesi na biso Pasteur Mukuna raison. Pasteur Mukuna azali moto oyo nzambe atie penza maloba kati na ye. Po ete tangu ye alobi tomoni bilembo. Mais po tomona ete Epaphras azalaki escroc. Epaphras ayeli bato ba malobe bele. Mais po na kolakisa ete Epaphras azalaki escroc. Bomoni asuki na mbeto hôpital. Nzambe ayaki kobetela bato tolo nzambe na ngai lobi boye nzambe na ngai zali ya vérité wana ba nzambe lokuta mais nzambe ya vérité à faire clouer Epaphras na mbeto hôpital. Lelo Epaphras akomi komona ba gorille baza kobeta ba makofi bandeko gorille beta oli kofi sikoyo bandeko ekozala ndenge nini. Azomona kazo bundana gorille bandeko mona na yo kutu bien lota ke ozo bundana mutu mais ko lota ke ozo bundana gorille te bandeko po ete gorille pareil soko zuli kofi na ye esili krane toboki ndeba makambu Epaphras aza komona papa ngo père sel senga ki alobi ete asenga ba pardon. Moi c'est Jean-Pierre Bemba telemeli alobi ete ko mekate soko salibo ezali neto bomiliti ya ba combattant bomoni yango na tolobi ete moto nyonso to azali kosala nga na komi combattant ndeko soko kombe omi kotisi bakomi kocontrôler vie na yo de près mokolokolo bayete na lingi te na bimi baza capable même baya kosala yo mabe po ete ezali kaka groupe ya bacriminel ya bavoyou o ndenge lobi Pasteur Mukuna badespene bagarde civile c'est vrai. Bandeko ba bolingo tondima lelo bakonzi oyo makambo bazali kosala na mboka po yo moko bandeko mituna tango bimaka mboka na tango Mobutu obimaka mboka pona nini po ebi ete ba makambo ezalaki malamu te ba institution nyonso ezalaki ya kokufa mboka ezalaki kaka kodirige na mwa clan ya groupe ya bato moko boye bango nde bazalaki kozwa mbongo ya Kongo ekomaki na maboko na bango. Bandeko nga na yebisaka bino bandeko bosalaka confusion te ta ya Mobutu na lelo oyo ndenge Joseph Kabila azali kosala to beta maboko toloba nzambe merci. Bandeko yo zalaki kondima na tango ya deuxième république mboka ezalaki kokende na kokufa mboka eza kokende na kao mais bato wana bazali kopréféré bazwaka mwana ya mokonzi po nini filme moko ebimisika awa na poto na Belgique filme wana ekoleka samedi yake ikaka na compagnie ya Air Zaïre sans même foutre mbongo po ete mbongo ekota na kesi ya leta ya compagnie ya Air Zaïre po compagnie kende liboso no akei kaka zwi bien na ye ya ofele azwi bien ya ofele pe ake lisusu azwi lisusu abimisi lisusu mbongo na institution ya leta asali kaka voyage wana ou bien na ye baye na Belgique batali filme semaine prochaine bazongi bandeko tala bato babomaki mboka. Mais lelo oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali quand même kokotisa maboko na kesi ya leta pona kosala misala na mboka
tala lelo kaka bato babomaki mboka bakomi koya kokosa peuple botala bato wana 5 chantier yango kutu basali nini mais bandeko ntango bolobaka ete 5 chantier basali nini alors bapeuple congolais baza komona kimona meso mpe bato baza kokende kongo balobi ete misala ezali kosalama alors bino sikoyo bolobaka 5 chantier basali nini bolakisa na bapeuple congolais eloko nini oyo botikaka baevre na bino nini oyo botikaka na kati ya mboka botikelaka kaka bato banzela ya mabulu mpe ndenge ezalaki ete bakelasi ya bana kovanda na se bamakambo ndenge na ndenge lelo bato mosusu baza koyoka ta soni te baza koloba ete ndenge ezali wana monsieur Wechi akendeki na Niger afilme baekole moko vraiment baekole ya kitoko metela biso na Congo me bandeko boyebaka teke ntango bino bolobaka bosalaka baintervention bomifingisaka bino moko sanke bomiyeba estce bino bokanisaka ete Joseph Kabila nde mutu tangu ye akutaki bamakambo nyonso ya Mobutu ezalaki bien ye nde mutu abomi yango mais Joseph Kabila ayende kotravaille botikeli ye nde libabeti babiloko nyonso lelo bino boza koloba ezali nde bino bato botikaki yango baekoli ya kobeba baba eza te bana baza kovanda na se boyebi yango te na ntango ya Mobutu ezalaka bino bokanisi mpenza bokokosa banani bino bokanisi bana ya Kongo bayebi yango te basouffrance oyo bino bosalaka bomonisi bato pasi système ekomaki kaka na Kongo ongai mwana ya nani ngai général ongai bandeko batortire bato na ndenge ya kosakana te lelo oyo nzambe okeli biso mawa alongoli bambuma mabe wana bakimia na poto babandi lisusu koinstaure système na bango oyo bazalaki na yango wana babandi kointimide bato na poto bandini yango na tolobaka bapeuple congolais tozali na bapays de droit bato oyo baintimide bino te soki moto asali yo mabe ndeko mema ye na justice toyebisaki bino yoke union européenne basilaki deja kosala bamikanda oyo ke mpona badésordre bacongolais bakombata bazali kosala toyebisaki bino ndeko soki kaka ozwi problème na kombata lingi alukeli yo problème kende kaka ta na mbila oyo ezali pembeni funda ye porte ye plainte po ete bokomona makambo ngo siko ndenge bokobanda kokende mbangu so yango wana tolobi soki journaliste Adi Londole afundi masombo akomona ye moko ndenge makambo ngo kokende mpe tozali koyebisa bino bakokanga masombo akokota prison pe akofuta bamande wana tozali koyebisa bino bokanga date ya lelo lokola bazoki makambo biso tolobaki liseki bamakambo yango kobanda sikoyo epai ya masombo amoi ke balukaluka kokota na sese mpo na ndenge bazalaka soki basi basali bêtise bakomi kobenga na se toyokana kaka bana mboka non jamais po ete basalaki yango epai ya papa epai ya monsieur Wechi bayebisi bazwi babeti monsieur Wechi mbata alors elingi komela bango lokola rythme yango na toyebisi monsieur Adi Londole journaliste Adi Londole tende na likambo tina suka mema ye na justice po ete soki osali boye ekopesa bamosusu leçon d'ailleurs ndenge bazalaka wana bango nyonso baza na baavertissement na bapolice kuna na France mais lokola bato mingi balingaka koyeloba yango te baza kobomba bazali bato ya baavertissement il faut bofunda bango il faut akende kosamba po ete akende nani kopema na prison vraiment ezali pasi mpe mawa yango na tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo mboka na biso RDC il faut bato ya mayele nde sikoyo topesa na maboko po ete totonga mboka mpe RDC ya lelo ezali RDC oyo bajeune nde mutu bakotonga yango bavie te bandeko oyebi na ntango ya deuxième république babandaka kokosa oyo bajeune baza na expérience te bavie mutu baza na expérience mais tala ndenge bavie batikelaki biso mboka lelo Joseph Kabila ye un jeune président bomoni ndenge aza kosala na baministre na ye mosusu ya bajeune bomoni ndenge mboka eza kokende liboso mais tala sikoyo le vieux oyo Tshisekedi abunda kala sala kala na bapolitike ya Mobutu atika pe rien asala pe rien tala kaka yende mutu azali koya kosala embrouillement mais vieux Tshisekedi tikela bajeune basala yango politique yango ekozala kaka yo kaka est-ce na Congo wana bato basala politique ya mboka baza te yo zwa koya kaka okoyoka pe soni te na ajo ya yo oza kosala bamakambo mosusu okendeka tina epai ya bakombata kolobaka bamakambo ya babuzoba ndenge ezali wana bakombata bamakambo kaka ezanga tina
comme bata baza ko perso ba rapport moko inutile ya buzoba elle yo pe bon sala ki bien ndenge bo pekisa ki musique mais pona nini ebisa ki Marie-Paul te sikoyo ke mais non Marie-Paul pe ma po ete tout suite loi moko se bimaki kuna na poto ke ba musicien ba robeta te poto za na matanga boza ba hypocrite bozali bato mabe ya wana nzamba ko banda ko confondre bino bozali bato moko ata ba passion bozali ko mona lelo boko tika la kolongwa te poete nzamba azali juste a ebin ba pasi nini bino bozali ko monza ba peuple na cesse tangu kutu papa Etienne Tshisekedi azalaka na nzoto makasi tozalaka ko soutenir ye asali rien kaka ndenge sikoyo sa komi boye na ki vieillesse nyonso bino bokanisi eloko nini ya komemela biso ya malonga na Congo il faut tolobaka siko makambo vrai eloko nini ya komemela biso tala kutu ba discours na ye ya pamba ba ndeko ba discours ezo convaincre nango batu te po ete makambo aza koloba Joseph Kabila aza kosala yango na mboka aza kolakisa bato eloko ya malonga te kaka oyo mboka ndenge ezali wana mboka na biso sikoyo ngai na kukamata na kusala tu po ete diplome ya Congo ezali lisusu na valela te soko ozwi diplome na Congo ke nango na poto ezali na valela te mais ya aza kolobaka diplome ya Congo eza na valeur te ya ikanisi ete bandi lelo ke diplome ya Congo bazwaka yango na valeur te lelo po mona ete ba discours ya malonga eza te aza suna ba discours te donc ozomona kaka ke vie moko ya mbrouillère tozoyebisa bino ke Congo na biso tokotika yango lisusu na maboko ya ba mbrouillère te po mona kaka ke mutu mobimba oyo bato bazali koloba ete baza kobenga ye peke docteur docteur Tshisekedi oui docteur toboyi te mais docteur soki ngai moto atali babengaka nga zoba na tali ba comportement na ya Tshisekedi makambo aza kosala naza komona ete naki titre yango ki docteur naza komona yango te comment expliquer mutu ake na Congo asigné ba papier oyo aza koreconnaître ete Joseph Kabila mwana mboka kokende ba élection aya na poto me aza koyebisa bino gabi nga mpe nayebaka te ndenge ezalaka wana bato mosusu balubaka ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka bato mosusu balubaka te Joseph Kabila azali mwana ya mboka te ngai namoni ete ngai nazali kote ya bato oyo balubaka te Joseph Kabila azali mwana mboka te bozomona ndenge baza kosakana na ba peuple après avoir co-signé ba papier ozo ko reconnaître déjà dans tête ya ba élection ndenge bo kende ba élection donc ozo ko reconnaître déjà mais si ko ozo ko yebisa ba tuke ba tumususu ba lubaka tala ba comédie oko oyebi soki lelo to komi na ba point on na ba kanda ya boye po nini ba comédie ya bato ya ba opposant congolais eleki baza ko nyoko la peuple ndeza ko nyoko ma bango baza ko lié ba mbongo baza ko sala vina tala tokoza koyebisa bino oyo papa Etienne Tshisekedi aza kosala lelo aza kosala mpona bino ba peuple te azali koprepare avenir ya politique ya mwana na ye Etienne Tshisekedi mais ba peuple congolais boyoka nde kosutuka na retard bokoyeba yango na retard mais toyebisi bino ete mokolo mosusu bokobenga Lucifer Moïse bokokanisa ete bobengi Moïse bopesi mutu kombo Moïse po ete aza le sauveur na bino mais bokoya koreconnaître ete tosalaki erreur nzoka nde tobengaki Lucifer Moïse bandeko ba bolingo nakoyebisa bino ya solo makambo bakonzi ya Congo baza kosala lelo nga na betelaka bango maboko mpe nalobaka Joseph Kabila azali phénomène mbala ya liboso na mboka na biso namona mokonzi azali kobeta loboko likolo ya mesa bamilio ezali kobima po ete basala mosala na kati na mboka tandis ke bato lelo bazali kobima bao baopposant congolais basalaka mpe na gouvernement ya Congo na ntango ya Mobutu me baboma mboka et comment lelo soko oyebisa bango vérité komi kaka bato wana baza koloba boponani te vérité kotika la vérité il faut toyebisaka bino vérité lokuta na bino nde eleki boza kokosa bamakambo ndani papa Etienne Tshisekedi bino nani yango aza kokosa bino ke Etienne Tshisekedi nde soko ye akobongisela biso mboka nani bata oyo alingaka asala bamakambo wana ese eleki akoki kuta eloko te kaka lelo nde nzoto komi kolenga nde akoportele biso eloko ya malongo na Kongo bokatuka botika babiloko pamba wana boza kokosa bato mais ndenge ezali wana boyebaka yango ete bakomedi na bino ekomi na suka mpe baje na bino bozali kosala ya sese
oyo bozali kokanisa ete ekokopelisa moto na ndenge bozali baplan na bino nyonso tu tozali na yango na maboko mais boyebaka ete boza ya kozinda ekozala somo le 6 oyo bazali kolinga kotante magie bakokamwa mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandiko babolingo ndenge ezali wana boyebaka yango ete kaka ndenge tozali koloba. Batayo nyonso tu bozali komona oyo bavandi na poto bazali kolinga lelo kotangisa bato politiki ya Congo. Oyo bazali kolinga kotalisa bato ke ndenge nini bakonzi ya Congo babomi mboka. Nzoka nde bango moko babebisi bamakambo ya mboka na biso pe ebele bazali awa bandeko. Batata na bango bayibaka mbongo ya mboka bayeba sombi bavila na bapoto ezala na États-Unis kuna. Lelo oyo bato mosusu bakoma pe na lolendo okomona na ba Facebook bazali kolakisa bandako na bango. Bandako oyo batata na bango basombanga na poto na bambongo ya moyibi peuple azali konyoko ma basombi bandako okomona pe bayokaka soni te na ba Facebook bazali kolakisa yango. Ndeko oyebi na tango oyo ndenge ezali boye yebaka ete kolela ya peuple congolais ata ndenge bozali kosala ba manœuvre ata ndenge bozali koloba makambo ya lokuta bokomi lokola ba sentinelle ya Facebook komaka ezali mawa pona bino bozali bato oyo bandeko ba makambo nyonso bosala na Congo bozali kutu bato bofungola mbanga boloba te po ete ba situation botika na mboka lelo boko enseigner bato eloko te. Lelo tozali komona ndenge nini Joseph Kabila azali kobunda pona mboka na biso bino bokanisi ete ba makambo nyonso tu ndenge eleka na mboka na biso bino bokanisi toyebi yango te. Ata vie chichi na bino bozali kokumisa vie chichi a participé na ba malheur ya mboka na biso ebele. Na côté criminalité azali, na côté mensonge azali, na côté ya konsala ete peuple a souffrir lisusu pasi na pasi azali. Mais abomi biso mingi, abomi biso ya trop. Yango na tolobi ete tozali koyebisa bino eloko moko boyebaka yango ete un jour bokobenga Lucifer Moïse. Mais nalobaka yango ntango nyonso tu oyo ezali lokola maloba ya moto pe ezali eloko moko moto moko te akoki comprendre yango me nalobaka boye papa ete nani vie chichi na bino ndenge azali wana jamais akoki kosala eloko ya malunga na Congo po ete Lumumba avant kata motema maloba oyo abimisaka etikala neti libabe likolo ya Mobutu na Etienne Tshisekedi yango namoni makambo nyonso tu basalaka na mboka na biso esimbaka te pe emarchaka te oyo nyonso tu Mobutu azalaki kosimba oyo nyonso papa oyo nyonso tu nani vie chichi na bino bandaki kosimba ezalaki kaka kosimba te ezalaki ndireke batikalaki na libabe yango na tolobi ete moto nyonso to azali na makila ya Lumumba na maboko héros national akomona nzela te ata chichi na bino vie chichi na bino bozali kokumisa soki azongisa soki nani na Rwanda ozongisa ye na Rwanda bandeko bino bozo yebela kaka moto me bozo yeba teke moto wana nzela na ye moko ezali molili makila ya héros national ezali kotroubler bango ndenge ezali na bandeko nazali kopromettre bino boyebaka yango ete vie chichi atikali kaka kandida na bino oyo ya bandoto ya baba bokobanda koreve kaka ke azwi bokonzi na bandoto oyo ndenge komi lelo bandeko nalotaki ndoto moko boye Nzambe alakisi tobondela bandeko bandeko tokoyebisa bino yokanisi ye moto ateka héros national boyebi tango Lumumba azali kokata motema kolelo alelaki maloba lobaki ye okanisi Nzambe akotika chichi
Yo kanisi nzambe akotala kaka chichi na bino boy. Bino bokanisi bakimba. Tango asinyaka papier po ete bapandre bango. Makila ya bakimba ezali na maboko na ye. Bino bokanisi nzambe azali komona te. Bato wana milimo na bango esika ezali. Bayebisaka nzambe. Tala moto yo makambo salaka biso me tala pe makambo azali kosala na ba peuple congolais kuna na sese na ndenge ya sese bandeko. Tozali koyebisa bino ifo boyeba yango. Ngai tango na tombolo mongongo na lobaka avec conviction pour na yebi ete un jour à venir ekopesa ngai raison. Pe bana ya Congo oyo bosengaki ete pona to éclaircir bino na ba makambo etali mboka na biso eloko tokoyebisa bino bozali bato bozali déjà mikolo kuna na Congo bino moko botala différence botala ndenge nini makambo président na biso zali kosalela bino pe boyeba yango ete ata tango mosusu ba difficulté mosusu ya mike bozali na yango me boyebaka ete banani batikanga ba difficulté wana pe botala ndenge Joseph Kabila azali kobunda malembe po ete mboka ekende ebima na kati na pasi pe tozali koyebisa bino sekele ya monene ndenge vie chichi na bino oyo azali kuna oyo alobi ete yenda ye po apesa bino solution te amemeli bino nde ba problème Tshisekedi amemeli bino nde ba problème pona nini toko expliquer bino pe toko éclaircir tango aye na poto awa aye apesi bato ba promesse na kati na ba promesse wana kitoko apesaki bato bana ya poto ebele oyo babengi ba combattant basalaki ba cotisation bapesi bambongo sikoyo ndenge ezali wana devoir na ye ezali ete soki lelo azwi bokonzi na Congo il faut abanda nanu kozongisa to kopesa nanu bana ya poto oyo ba combattant ba poste kuna na Congo dans l'entretemps bino bato oyo azali koyebisa bino kaya nazali kobunda mpona ba peuple mpona bana ya Congo bino bato bozali na pasi na kati ya Congo bokozela devoir na ye akobandela nanu na bana ya poto awa oyo babengi ba combattant mpona kopesa bango ba poste ezala ta moto moko zali zobo oyebi eloko te akozwa kaka pesa poste mpo nini bino bato bosali makasi ye akomi wana me bandeko mpo bomona ete nzela yango mpe ezali facile te mpo ete ezali nde bangomba na banzube yango la tozali kotuna na age oyo mpasi akomi nango akokoka komata bangomba yango malamu akokoka po ete bino bozali koganga ntango nyonso victoire me bozali kokanisa ete biso tolali pongi me bozali koyeba te oyo mpe surprise tobombeli bino oyo ndenge balobaka ete oyo ekoteli boyeba te suka na yango kidiba lelo bozali kosala kaka kipelekese boyoki ndenge bayebeli papa Tshisekedi bomoni bato wana nyonso to ezali ete oyo ndenge balobaka mangungu ya taba me verité bokoyeba yango le 6 pe le 6 bandeko nazali koyebisa bino yo combattant oyo ozali kokende ezala osi okoti na Congo ngulungulu me yebaka ete sorti na yo ekozala sans retour soki oye na makambo ya mabe mpo na mboka yebaka ete okobima te otikali libela soki ozwi yango liseki bokomona ndenge prison makala ekotonda pe bato mosusu bakopakata mbango mpo mokolo wana bandeko oyo ekozala ete balobi ke le rais président de la république tokotala esika ete bino bokoya omboye bandeko mokolo wana na banzi ete bato mosusu ndenge nazali koloba bakokende bavillage na bango na makolo na kaminio te me nalobi yango na makolo bakopakata mbangu mpona wana en tout cas le rais tokolakisa ete mokolo wana biso mpe tozali nsima na ye mpe oyo akoya kosala liseki na banzi ete akomona makambo na ye bandeko ba bolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango na po ete tomeka kotalisa bino na oyo etali mboka na biso bandeko bokosama te botala bino moko ba makambo ya kitoko oyo bakonzi ya Kongo bazali kosala mpo na bino lelo ekomi ete mobola ozwi problème moto ya mbongo abotoli yo lopangu
okimi pe epai ya bakonzi baministre bakei babisi mokonzi wana babi te oyo osali yango te lopango ezali ya mobola oyo bazwi lopango bazongiselaki ye bazongiseli na ntango ya deuxième république bomonaki yango boyebi na ntango ya deuxième république bamapangu ya bato babotola Saddam Hussein Congolo kaka esika azalaki kovanda na palais de marbre en face lopango wana boyebi te ka botolaka yango moto tala botika koyila biso badistraction bamba me ndenge ezali wana boyebaka yango ete bosi botikali bana ya libabe mpo babozoba nyonso bozali kosala na poto na maloba oyo paster mukuru na sa loba bandeko ezali neti botikali bato ya libabe botikali bato ya libabe bozali bana ya bilakelami mabe bolinga te na balider na bino nyonso bozali bato ya bilakelami mabe mpo ete boza kotambola na lokuta boza kokosa ete mpo ete tosunga peple nzoka nde bozali koluka baintere na bino nzambe akotalisa bino nzela te bozali kaka bato bozali kotambola molili ezali likolo na liboso na bino bolinga te bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo pe radio oyo ezali kotia bino ntango nyonso tuna temps pe radio oyo esika baradio mosusu ezali koloba oui mpona kosala bato bakombata to bato mosusu plaisir radio Zumel 1000 ezali ntango nyonso kolobela bino no ezali ndenge wana te pe esika bango balobi oui esika bango balobi no biso totali soki ezalaki oui te ezalaki no biso tolobi te ezali ndenge wana te ezali boyi po ete tozali kotia bino ntango nyonso tuna temps mpona kolakisa bino nzela ndenge nini makambo ezali kosalama yango ete bandeko tolobaka yango ete ndenge ezali wana tolinga mboka na biso makasi me tozala bafanatike ya baopoza na biso ya lokuta te po ete avenir ya mboka na biso esengeli to eba prepare yango malamu mpona bana na biso oyo tozali kobota lelo me soki bozali kolinga kaka kotia makambo wana na ndenge ya fanatisme ya bandeko bokomona ete tozali kotikela kaka bana oyo tozali kobota avenir na bango ekozala kaka pasi na pasi nde tolobi ete yango na omoni eloko biso radio Zumel 1000 tozali kolite mpo tolingi te bana na biso baya koniokwama na ndenge bato ya deuxième république babebisaka mboka na biso tala biso lelo tozali koniokwama ezali bakonsekansi ya bato ya deuxième république oyo lelo bakomi kokosa o barwande o bote bino bato ya deuxième république bozali nde à la source to à la base ya makambo oyo nyonso botika kokosa po ete lokuta na bino ezali kosepelisa biso lisusu te yango tolobi yango ete bapeple nyonso ifo boyeba ete mboka na biso soki lelo ekomi boye bato babomaki mboka bavandeli biso kaka na poto awa bango nde moto bazali kolukaka kosalaka barebelio banini po ete tellement baperdre nyonso oyo elobi ete paster mokuna baperdre oyo bazalaki na yango biftek yango wana ekomisi bango mitema mabe bakoma kaka na basije ezanga ntina moke komona kaka soki bavandi soki ngungi eswi bango boyebi te paster mokuna asombi jip azwi mbongo wapi soki bavandi ngungi eswi bango boyoki te ser lor mbongo mama wana mama na ye ezalaki monoko mama oyo abokolaka ye azali mama na ye te soki bavandi ngungi eswi bango boyebi te paster mukuna ndenge azali wana bapesaki ye 200 millions na Joseph Kabila po ete asensibilize bandimi na ye soki bavandi boyebi te ndenge ezali wana mama Olive Lembe Kutu akimaki po ete Joseph Kabila abetaki bamasolo kaka ya lokuta eza koporte nango perrier mpo na mboka oli tokomi na bapoto awa toyeba ndenge nini ya kosangisa mayele totonga mboka no kaka lokuta congolais valer esili na poto likolo ya bato babengi bakombata lelo kote komi kosala soni oloba ete ozali congolais soki kaka olobi ozali congolais bakoma kotuna Congo de Brazzaville ou bien de Kinshasa soki olobi kaka de Kinshasa les Zaïrois bandeko na soni basi bayeba soni ya ndenge wana bandeko vraiment ezali pasi pe mawa mpona mboka na biso bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci.
bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.